bambuta ya nkamba bauti kosala mise au point na tina ya mafinga ya combattant Bokechu Wayambo. Bolanda. Ya solo ezali kosala pasi na bandimi kimbangiste mpe baye balingaka lingomba na biso oyo babengami ba sympathisant kimbangiste koyoka maloba ya mabe ya kofinga pe ya kochola toye na lotomo ya tata mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba Papa Simon Kimbangu Kiangani kokebisa bandimi ya kimbangiste nyonso kobanda na RDC, Angola, Congo Brazzaville pe ba pays nyonso. Mbote mingi na bino bande kobalandi ya Kimbangu 21 awa ezali wa bino Jomak. Ndenge boyebi polémique o ezali entre Bokechu Wayambo pe bande ko ya 3 égale à 1 nkamba. Bokechu Wayambo afinga ki Papa Simon Kimbangu Kiangani. Soki nano landi yango te tala extrait oyo. Ke kadima et pas ya mécanicien Simon Kiangani après les autres mécanicien. Alors la beauté ba kilas na ba soupape na ba vis platine na ba rotor oya panja mosala tu Papa Diangenda salaki na Papa Kisolokeli na Papa Diamunganu bazalaka esika moko baboti bango mais le la ko simba bakisi akabola boyiba na Papa Diangenda aboyiba na Papa Diangenda bangono salingi bango te ba mama Marie Mwilu alinga bango te asala oya église asima magie akoma motaba Rwanda. Les jours de la libération Simon Kiangani approche obi ya liboso que zona katanda kono place au sali Papa Kimbangu azala na te azala binote Simon Kiangani bozaba ozan tata Simon Kiangani oti kolanda maloba oyo e choqué baye oyo bakwayaka na Papa Simon Kimbangu pambate Papa Simon Kimbangu Kiangani azali makila ya Papa Simon Kimbangu. Donc ndenge lingombe za kokabona ezala ozana 3 ezala ozana 26 baye banso oyo bakumisaka Papa Simon Kimbangu bazalaki choqué na maloba oyo nde awa bokolanda bamuta ya nkamba balekaki liboso pona kosala mise au point pe kopesa message epai ya bandeko oyo ya 3 égale à 1 nkamba. Bolanda. Ya solo ezali kosala pasi na bandimi kimbangiste mpe baye balingaka lingomba na biso oyo babengami ba sympathisant kimbangiste koyoka maloba ya mabe ya kofinga pe ya kochola toye na lotomo ya tata mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba Papa Simon Kimbangu Kiangani kokebisa bandimi ya kimbangiste nyonso kobanda na RDC, Angola, Congo Brazzaville pe ba pays nyonso na mokili mobimba esika lingomba na biso ezali ete kobanda 1921 Papa Simon Kimbangu azalaka moto ya kimia abandaka mosala na ye ndenge nkolo Yesu atindaka ye na mission ya kolongola moto moyindo mpe moto nyonso kati na mokili mobimba na pasi azalaki kolinga te moto amona pasi yango bakangaka ye kobeta kofinga kasi apekisaki ete moto azongisa te bana na ye bango misato Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel, Papa Dialungana Kiangani Salomon mpe Papa Diangenda Kuntima Joseph balandaki pe matambe na ye balobi bolingo mibeko pe misala lingomba kimbangiste ezali ya non violence. Oh Papa Katembo zela sumo muke olobeli makambi ya violence ki bakimbangiste ya nkamba bawo kosala violence te. Oh nalingi nanu bolanda nanu bilili oyo bolanda bilili oyo epai wapi ba musicien ya fanfare kimbangiste bakendaki na hôpital ya Lemba pona koluka koboma mwana ya Papa Kisolokele. Bolanda ba image.
la violence. Quand on vous demande de quitter, de libérer le bureau dans 48 heures, nous avons la correspondance. Faute de quoi, en mai 2003, José Kisolokele est chassé du centre médical kimbanguiste de Lemba, où il était gestionnaire sous une pression et violence orchestrée par des personnes mal intentionnées. Et puis Awa, Babouki, et voilà. Et puis porte la première résolution. Ok, donc moi, le tango Azawapi, pour la résolution comme une Zambé. Ok, maintenant, vous m'avez pour ça là, ni mars on a 4 constats. Donc sur le coup, tout ça là, OPJ, pour ça la constat là, bango, pour y ni ça là. Kuna et pas kuna tout le monde antivol. Il y a nini, il y a ça va. Antivol, ndenge bomoni awa antivol. Balongoli antivol ya salle d'hôte. Bomoni ndenge ya longoli. Tokei na nini awa. Presque antivol nyonso, bauto longola antivol ya place ya ba patient. OK. Ba patient mususu ba fini, to kota na kati patient ba. Bomoni antivol ndenge ya longoli. Ba patient ba fanda ka, ba malade. Donc bomoni ba konti. Oh, les ambetto, forte d'appeler Oya Awa, Naraki Tolanda, les alliés Awa, Awa c'est nous qui restons en force, c'est nous Babouki Nyoko, Biangoyo, Babouki, ok. Sotokoki Natal, Babaka Bazali Awa, Nyoko, Bakini parce que tous les animateurs qui volent dans ce pays. Oyo, il y a mon papa Bobé, Papa Bobo, Papa qui est toujours Oyo, Bakomi, la Les malades, menacés, tabassés, rendus stressés, dépressés, angoissés. Les infirmiers, les gardes-malades et visiteurs pour chasser comme des chiens, les gens battus à demi-mort. Donc, ça va péter Makila. On a autopété Makila. Les gens là, on a rapport. Non, on a battu au côté. Il y a un peu de rapport. 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 tozalaka bato ya mobulu te, toswanaka te, tofingaka te. Papa Katembo zela na numa moke olobi tofingaka te, kimbangista fingaka te. Mais na ligne nous Papa Katembo Olanda chargé de mission ya Papa Simo Kimbango kiangani na kombo ya Apo Salimba et pa wapi azali ko finga Jomak Bolanda Boniko oza zoba yo mususu na yo na ba Jomak ilungi lokola makaku pende tele zodoba Jomak ilungi mabelo lokola makaku uya na Ferraille tout finayo tout finayo Apo Salimba mwana mongala tsamutu bakata naza na nkamba yolu selemi naza na résidence ya dirigeant na 4 maisons et bien kamba na yokoma te kamba koma ville par excellence ya kitoko ya biso ba kimbangiste na vandi na salon awa salon moko donc hyper équipé donc chambre ezali kuna donc nanga za na salon nazo sala le message oyo po yo ya suzu nkamba o tika loko tankamba te yo ko tankamba te tout finayo Apo Salimba mwana mongala tsamutu bakata naza na nkamba yolu selemi naza na résidence ya dirigeant na 4 maisons et bien kamba na yokoma te kamba koma ville par excellence ya kitoko ya biso ba kimbangiste na vandi na salon awa salon moko donc hyper équipé
Donc chambre ezali kuna donc nanga ça na salon nazo sala le message oyo po yo ya suzu nkamba o tika loko tankamba te yo ko tankamba te toma ki lungu lokola makaku pende tele zo doba tout fina yo pe tobundaka te totosaka leta tozalaka bato ya kimia pamba te ye moko Papa Simon Kimbangu azalaki moto ya kimia pe ya non violence. Oh Papa Katembo zela sumwa muke olobini ni ke bakimbangi bazalaka non violent donc basalaka violence te. Oui, vous en avez raison. Mais na lingina natal. Ona radio bitumbe kama tangi na kabinda somo. Bitumbe kama tangi na kabinda somo somo bitumbe kama tani batu kozoka kobunda nini nyoso wana résolution signature ya papa ebikisi to ebomi voilà batata ba mama pasi likamwa nzambe soki lelo awa vraiment heureusement papa azaki prévoyant alobelaki yango déjà mawa mingi Merci beaucoup na sima mwangu mke tukopesa bino mwa tozali komona wanakati ya centre d'accueil molulu ezali makasi bato batondi kotonda meke tozali koyeba te nini ezali koleka na kati kasi mwa makelele mosusu ezali wana tokoyeba nini ezali koleka na mwangonga moke tokozanga bino kopesa bino contradite pamba te mwasima ezali kokoso likambo te bayo nyonso botondi liboso bokoka kotika nzela po ete solo bandeko toki ezali kambo ya kokama te wana komona ete merci beaucoup na sima mwangu moke tokopesa bino mwa
donc en tout cas parce que moi il est banni de là je joue le stage à papa Nzaki Siko papa Nzaki te bengaki parce que Nzaki koya ndenge papa parce que autolo te bengaki ye lebise koya na hôtel lebise situation nyonso tout ndenge ndenge awa a eu occasion à bengi papa chance est tombé téléphone portable et Nzaki peut tomber kaka papa la cassé papa le bibo papa Nzaki yebisa papa pasteur baza kuna bandimi nyonso tout bapantana ngana mingali likambo boye ekoma na niveau oyo yango tokosamba dimanche koya tokosambela me awa te ye moko tokosambela awa te me ye moko ayebi ndenge nini akobongisa barasemete biso bapaster biso mosu tokokangana tokokende sikoyo epa papa Nzaki tokokutana kuna tokobenga papa et puis hier on a que ça biso esika ni tokokende donc ça va ici papa ndesambi tokose fixe ndenge nini déroulement ya paroisse donc je réponds déjà papa précis ça dit que naloba nini tokea na biso babenga biso tokei biso tozafana tata simoki mbango simoki mbango ata bongi nyonso tozosika tozosambela towana site so tokolalaka mpasi moki mbango kanga ye mtalongisa biso alokombesoka ti basuka donc je réponds déjà papa précis ça dit que naloba nini tokea na biso babenga biso tokei biso tozafana tata simoki mbango simoki mbango ata bongi nyonso tozosika tozosambela towana site so tokolalaka mpasi moki mbango kanga ye mtalongisa biso alokombesoka ti basuka donc je réponds déjà papa précis ça dit que toka bwana wana ezali musalama satana naloba nini tokea na biso babenga biso tokei biso tozafana tata simoki mbango simoki mbango ata bongi nyonso tozosika tozosambela towana site malamu nde tozala mutu moko toka bwana te bana papa Simoki Mbango toka bwana te bana papa Simoki Mbango totambola elongo donc je réponds déjà papa précis ça dit que tobanda kuswanaka tobandaka kumana mkanda tobanda kupesa matei zali dangereux wana kudiviser dingoma na biso tolingi nde toka bwana te tozala na sengi na bino unité naloba nini tokea na biso babenga biso tokei biso tozafana tata simoki mbango simoki mbango ata bongi nyonso tozosika tozosambela towana site babenga biso tokei biso tozafana tata simoki mbango simoki mbango ata bongi nyonso tozosika tozosambela towana site babenga biso tokei biso tozafana tata simoki mbango simoki mbango ata bongi nyonso tozosika tozosambela towana site onakana sepeli sikoyo pena kinya sikoyo otakona kinya pena na lingomba famille moko kasi namoni mokolo mosusu bango nyonso bazali esika moko baye koloba na ngai nde papa nga nazalaka na parti boyo soko tozali koda tokokokandaka te mais soko tokomi na ndako wana etali biso te wana bango batuna mokili kasi yo mwana na ndako donc banda lelo solo pardon na sengi binu toka bwana te mokolo mosusu na kufukama na binu babenga biso tokei biso tozafana tata simoki mbango simoki mbango ata bongi nyonso tozosika tozosambela towana site oyo babimisaki nga na ngola batata na bamama nazalaki na mpasi mingi na kondima na ngai likambo ntango nyonso nakolobaka ngo na kozalaka na émotion akangaki nga lokola malfaiteur motu ya mabe na basoda
nakokota na kala badetail te parce que ezali kaka nzoto mais ntango batienga na avion nazali kozongaka na kisasa ata tala bamama mawa moko nazalaki nango kokoki koyeba te alobi papa botiki ngai likambo nini ya mabe nasali papa nakoma ntina niveau ezali kaka émotion obimisa mais nazwaki mpe ya kolongai kaka kolwana parce que ngai nayebi nazali kombo ya nzambe motu moko akoki kosimba ngai te surtout soki nasali likambo te na motuna na ngai apesaki ngai yango sur place nazali kokanisa bato enga na basura eloko ezalaki lisusu pasi na motema ndenge bozokomona bamama na Luanda bazali kolela mais ntango ambassadeur Mawete Jean Sébastien akomaki na RDC na Kinshasa en plein kilt epai bakimbangisi nyonso bazalaki Mawete a se référé na papa Paul Kisolokele lokola Koli kuna bandeko bazali kolela kuna epai mosusu bandeko bazali ko célébrer na ndenge ba soda basali menace epai ya bandimi oyo basali eloko moko ya mabe te bolanda maloba ya ambassadeur Mawete tango akomaki na Kinshasa makambo nini ya lobaki eloko nino ya lobaki bino moko bolanda ye c'est-à-dire papa Olongi Bitumba Bengingai abikende na aéroport enveloppe ezako ya kuna mais avant Koli yango eya bayebisingai que résistance wana tomonaki ke il a fallu esila nandenge l'État azaka na ba moyen na ye na ba possibilité na ye na ba procédure na ye malgré basi batiaki kuna na ba tebele bele
bakotelier bakekozwaye 6h du matin à l'aéroport, 7h du matin à Kinshasa. Nakei ndenge orientation nazwaki tobengisi bato ya l'État parce que tozali bato ya logique, tolandaka ba règlement, tolandaka ba loi, na tobengisi bato ya ANR, tobengisi bato ya sécurité, bato ya présidence, bakende mpona pesa bango kolina na bango. Tokomi na l'avion, chef ya opération abimi apesi ngai rapport na signé, moteur ANR a signé, tobimisi mutu topesi ye avion ekamati nzela ezongi. Donc Paul est à Kinshasa. Sikoyo papa, par ceci poids oyo opesaki ngai, responsabilité oyo monene opesaki ngai papa esili. Na remettre makambo ya Lingomba na maboko na yo moko papa. Yo moko okoloba oko orienté na ibi bien que papa Nunez epai atikali mosala eza monene pona purification na oyo babunga ndenge nini bakozonga ozali tata ozali lokola njete ezakala baracine ebele santé na yo soki chaque racine aza koyela yo kamwa biloko ya kolia ndenge nalobaki au départ na calme na yo na vision na yo na bandoto na yo na ba orientation na yo oyo kaka tolingi église kimbangiste na Angola eya munene. Église kimbangiste na Angola et répondre na 3 malunji, comment on dit, makunji matuka misatu nalobakananga lingala tena zako débrouiller nagenga loba français te po batu nyonso bayoka très bien po confusion eza sona mitu ya batu te eza boye te boyoki o nalobi dute ezali nano tozali kolanda maye mazali koleka ezala na RDC to na mokili mobimba bisika Lingomba na biso kimbangiste ezali kasi tata mokonzi ya bule pe mokonzi ya Lingomba papa Simon Kimbangu Kiangani apekisi ete moto abunda te afinga te mpe azongisa te pamba te ebandi lelo te nkolo Yesu basalaki ye mabe kasi azongisaka te papa Simon Kimbangu basalaka ye mabe kasi azongisaka te bapapa bango misatu basalaka bango mabe kasi bazongisaka te lelo oyo maye ezali koleka na ba réseaux sociaux ezali pasi pe mawa kasi tobosana te matei ya tata mokonzi ya bule pe mokonzi ya Lingomba papa Simon Kimbangu Kiangani ete mondimi azongisaka mabe na mabe te afingaka te aswanaka te abundaka te kasi ateyaka biso toti ya kimia na bisika nyonso pamba te ye moko azali moto ya kimia tata mokonzi ya bule pe mokonzi ya Lingomba papa Simon Kimbangu Kiangani azali kotinda biso ete totonga nkamba Yerusalemi ya sika. Jambo. Mie ni mama Pierrette Lusala. Niko mungini ya Switzerland. Voilà, mi na jama yangu tunafataka, tunapendaka Kimbangu 21.
écouter Kalabele la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazarego Kende, qui vivra verra.